L'histoire des jours na Dikina TV, Nadi na Leli na Monomamboka. Azo devoir gouvernement française 200 000 euros. Bandeko. Ogoloba biki na ndenge ni landa na disolo. Nadi na simbe motu. Elle doit 200 000 euros dans l'État français. Et puis, ce qui a tout cité, bateau mikanda ya ndambu andekulanga poto eza kobeba benga mama benga tata benga mwana benga cousine mafanda bakoka lisolo nadi na sobutu. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la voix de la chanson notre mari Dikina donné quand on était là Kema Fumbe en direct de la semaine groupe pour le babonné bien sûr Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. J'ai dit bienvenue dans ma nouveau abonnés, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien, sans oublier ma sponsor officiel de Dikina TV, ma héros ma maman, ma fondation Dikina $, pound d'euros. Pour prendre la France, c'est du lèche de lieu physiquement, spirituellement. Pour rendre pas bon, aussi mieux que la royaume. Sans oublier Manjak. Il y a des mécanismes, il y a des banques, il y a des mots passamés. Comment tu as besoin d'un bon week-end? Toi, il y a tous les champions, tout dans le monde de cette communauté. On a communauté. Na yaka kala barité. Li sola li kemba oui combien de personnes au ba kutani na beba. Et puis au ba yeba ko kina na bengo pa mama na biso basi. Na tala ka ote. Tili kaka kaniye. C'est ça. Bicha mopandi sango ya mwana. Tokoyana mwa rando mokie parce que les rando ne manquera jamais. Tokoyana matière mokie parce que les matières ne tombera jamais aussi. Mais ce qui est primordial, oh ils ont musala nanga. On a côté la YouTube, à part côté, on a côté la YouTube, TikTok, Facebook, à part côté Kayaya. Et si mon ninga, oui, yo salanini, au kouyaki. La réalité, yo yeba qui te qui va la vie, au salanini, au yeba. La ligne à l'ubina maliki, la fin de la France. La fin de la France. Nga penda na mukangi suki. Suki na kangi yo suki, mama nanga, wana likani site. Et puis, nzamba pambola nga pendeza likabola ngeza donanga. So na koyuko lubande na komi na poto awa. Na leka na nzela angola. Donc, mbongo, so na koluba 95% ya makambo na sala pona ya poto. Eza na mbongo wa suki mama na ngai. Donc, nga moko na yibiki nzamba pambola ngai kote wana. Na bande ko sala. Na bande ko sala. Après ko sala bande kuna ngai. Bino mo boyebi msala poto. Msala poto. Pasi, musala poto ba stress, musala poto ba ndeko na ngai. Donc soko kebite, obi manatango obosa na soutien, obosa na cycliste, obosa ni atako penye perrique, ba olobakete yango perrique oza ya mettre pai, to eza ya nani ba ndeko na ngai, nzoka ba stress ka ya poto. Mwana mama amoni ke c'est bon, et si na koti si mundele nyongo, RSA na bino wana, obozwaka kuna. RSA na bino bozwaka wana akoti na ye bakomi kopesa ye RSA bande konanga tala kaka mutu azozwa RSA azesu na besoin kula mukatongo te akima mbangu ala mukatongo neti boss luze ala mukatongo kokima kokende musala nde boyibika rezalaka. Donc azalaki na tana ye nyonso, azalaki na tana ye nyonso ya kusala musala na ye ya suki bandeko. Aza mwasi aza na clientèle. Likolo nango aza na technique de commerce neti Dikina. Yaya asala ka livraison à domicile. Donc cela veut dire ceux qui olingi oko déplacer na ndako na ete yo bengisi obakiseli mwa €10 akoya na adresse na yo akangi yo suki et pas sali nini azongi. Bo si imaginer mukangi suki oya déplacaka a plantaka a fanisaka periki ya na bana mibalo bakoma na ba loxi tout. Imagine toi obengi sister moko aye akangi bino suki akangi yo na bana. Donc moi 200 € kei, moi 150 € kei asali musala na asali na zongi abino mama Dikina na oyebi soki ti ande ko so mbongo. Et puis mbongo na bandaye kozwa
ba pay libre na bino kuna o ba benga ba M-Pesa. Mingi bande kokota kaka chubu na compte. Chubu na compte. Potango bengi obikete na dine ya kokanga suki samedi. Yaya. Avant à confirmer yo. Pour bete la explication. Donc cela veut dire. Si on kokanga o suki. Il y a 50 €. Il faut tirer déjà 30 €. Est-ce que vous comprenez? Pour Congolais zakamuta ben compréhension. Aza muta incompréhension comme que ote okangi suko sili c'est comme nzamba pambola yo tokei ayebi na ikana mbona na compte ta pese explication. Donc il n'a dit na bi mama na ndeko sala boy. Soki obukenga na koya samedi ko kango suki na 10 heures. Avant na confirmer donc cela veut dire il faut na mona 30 € ya part na yo, les restes à 20 € soki silo salini au pesingai. Je crois que vous comprenez. Donc, ezala qui souvent, mbonge bande ko leka na compte. Et puis, asale yango bambula na bambula. Asale yango pendia bambula ebele. 2 ans. Abiye mo kazo reconnaître 2 ans et demi. Parce que ndeko na obeta bilo lisolo, aye poto, nzamba sali ngolu, na koya poto, ko umela te ko zwa mukana. Donc, aza ndeko ya umelite ba 5 ans kuto ekokite. Ba 5 ans kuto esale nini ekokite. Alobi mama dikina. Par rapport à l'isolo yo beti. Na kangara suki mbongo nyo soto elekaka na compte. Likolo na ngai na di na zoka RSA. Elekaka pe kaka na compte. Lokola une année, 2 ans, tozo kende 3e année. Na mona na ngi lokote nini te mama. Mkolo mo kaka na zui appel ko uta na banki na nga. Appel ko uta na banque na ngake baza na besoin na ngai to prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a un petit souci? Non, c'est juste à propos ya compte na yo. Bandeko, quand na beta ki li solo hier, na di ntanga kei kuna asali nini? Batuniye. Source ya mbongo na ye. Aloba qui peut vérité que non. Vraiment, moi, je sais tresser les cheveux. Je le fais dans mes temps libres et tout. Yaya. Banki amoni na yango normal. Banki amoni yango normal. Bakanga ki est l'autre côté, nini te et l'autre côté. Parce que, on les appelle comme bon et kota, ils appellent te kazala qui attend à 50 000 € ou bien 30 000 € na quantité. Et ça, ba entrée sortie, ba entrée sortie. Bande konanga. Likamba ko kamwa. Njoka banki asuka kika wana te. A signalaki. Et si kana bino bafuta kabino na Pôle emploi wana izaka wapi. Et si ka bafuta kabino RSA wana babenga ngo nini. Biso so bafuta chômage babenga ngo arbes formel. Babenga ngo akasa pardon. Akasa nde futaka chômage. Wana nde akasa. Soko zwaka social na yebite soki l'état nde en futa. Donc voilà. Donc et si ka zwaka RSA wana bande konanga ba contacter ye pona koloba kete bazana nini bazo sala enquête ya revenu na ye si réellement azana droit ya kozala na RSA ou pas bandeko ye amoni yonka normal parce que yebi kete asala kate et puis na mukanda na mutasala kate ye moko donc voilà azana droit wana amoni na yeze loko moko ya gravité bandeko nanga alobi tambo wana mokili omona makambo tambo wana makambo sala nini omona mokili omona mokili tango basilisi ko sala banquette na bango yaya na 10 € na 15 €. Ata o bakabela ki yo nyonso ekotaki na compte. À part RSA na oya zwaka wana, ba ibikete na RSA zwaki, loyer kei, biloka kolia et tout donc bande konanga. Mbongo eza kokota na surplus o euti na gouvernement français ité bazo calculer yango. Ba 100 €, ba 50, ba 80, ba 30, yaya ça dépend. Ezalaki à tout moment nde commence bi mama dikina na semaine na koyo kozwata 14 à 15 à 20 virements ponga pena nde nazalaka soki muta ye na ndako nde nazanga ba rendez-vous na kokanga ta ba 7 mitu na kokanga naza pe na bandeko nanga moko awa bana problème mikanda le temps bazozela mibale bas edakanga so eza ba rasta na kosisa ba songe mais so eza ba rasta te baso ika normal au plante au boye tout donc na beta ngo dada donc vraiment na sa machine ma daka bandeko basilisi ko salela mama na biso calcul après avoir kosisa ko salela calcul
botuna nga nini? Botuna nga dikina nini? Maman na biso azodoir banque 200 000 euros. 200 000 euros. Il faut azongisa na gouvernement française. Alobi mama, soki ba kalikila ndenge nini na yebite. Soki ba sali ndenge nini na yebite. Mais comment se fait-il mbongo nga na zui et comment ke na sala nini na zongisa 200 000 euros. Bandeko 200 000 euros. Imaginez-vous. Ah oui non. Na yebite mbongo ngwe leki wapi, mbongo nge uti wapi, e komeli wapi et tout. Bandeko. Pour l'emploi. Mbongo ndeko na biso. Abandeko zwa. RSA wana. Ndeko mwasi, elle gagne au-delà. Ya plafond. Oh bakate la iwana. Donc, elle travaillait, mais dans les noirs. Malgré ce n'était pas déclaré, mais abandeko zwa mbongo. Mbongo abandeko zwa wana. Azalaki obligé te bape sa RSA. Parce qu'elle travaillait. Bandeko nanga. Bilobela mwanza oyo. Lelo. Ezala na banque. Ezala ekola bana. Ezala crèche bana. Bangonyo so bakubana ba signalement. Ya kiko yebisa banque ki non, je trace les cheveux et tout boy et tout. Ya. Nzo kananga. Hey. Bandeko. Réseaux sociaux oyo. Soko yebi ko zana makambo mame. Tango zana compte Facebook, ozana compte Instagram uniquement pour ba client na yo, ozana compte TikTok uniquement pour ba client ndeko. Soko zoka social ozoka RSA mitalisa nano tuna eske ndena zoka RSA boy na koki ko sala musala non déclaré plan fond nango eza combien? Bandeko nanga tango na zolo ba cheke ye ya ba cheka ye. Ba cheka etina ba raison na ye. Ba avis à bateau, comment il est une très bonne coiffeuse. Donc azana profession ya coiffeuse, mais ye kuna zo kende koluka musala mususu. Njoka azana profession ya coiffeuse, o ezo pesa mbongo. Ndeko moi salobi mama. Ya msumo pa ya zoba. Yango tango na yoki li solo ya ndeko mwaso vie baby pona likelimba. Na yena beta pona ngai. Nga vie baby ngai pona okanga suki. Vie baby nga po batu bachela anga mbongo. Selon de na sala masolo na ngai. Na boina kendo koma kuna na se déplacer ya kopesa nge explication kete mbongo ezo be mbongo ezate. Yango na lingaka. Otie linga nando. Donc plus de 50% ya musala na kosala. So na kangi na silisi ndo futinga le reste. So ya na ndaku okoyiko ya na cash. Ubete nde yo kolinga. Po avana simba yo, osali nini? Bandeko nanga. Ndeko mama 200 000 euros. Ya kufuta. Ye moka fanda sali ba kalkila bi mama. Naza mwaso na lataka late. Naza mwaso teke na bimaka na kenda kolia mbongo nanga na ndenga lokoso. Donc, ezaka kasoki penza. Na 200 000 euros, il faut na zongisi la bango. Soki famille na ngekolia, elie basa 80 000. Ngai moko, ba 20 000 wana la msusu mwe lamba, occasionnellement et tout. Pour na zo calculer na zo tala mbongo wana pende sike ke, na zo yebate. A part ka famille, ba famille a passé oyo, tango zo mona nango, kotinda de temps à autre, donc na zo yebati. Bande kunanga. Esuka kaka wana ti. Na ebite bino na France kune komi ke soyi mutaza na problème ya mbongo na leta, okoza pe na problème ba renouveler mukanda. Balobi na ye, elle doit faire tout possible à meka kotala comment aeba na ko régler situation wana. Sinon, ekoki ko compliqué renouvellement ya mukanda na ye. Alobi mama na 200 000 euros. Na meka ko régler situation wana. Pourquoi? Alobi mama nanga, ezapelo kwa kindoki mama dikina. Neti kindoki. Depuis kaka, bakanyinga, bakata RSA. Et puis ba client, bazala rappeli susu ndenge, babande koyate. Nekte suyo na kobenga okindoki, so ezakaka bakambango ya ba famille, na yebite na lobani mama dikina. Tango na ndoli ya RSA, j'avais les clients tout moment. Mais les loyo, ba client bazaka lisu nde bazala kite. Nabi ndeko. Fanda na notale, parce que les lope na poto bakangi suki bakome belé na bano ya mikie ba oteka ba service na bango na ba Instagram na ba TikTok. Donc moi na koyoko ya
akangi na yesu qui a 20-30 euros ce qui paye à bien yaza na étudiant en mois 20-30 euros ça là bien mais quand on kotala ba prix na o reva ba prix na peut-être yango des ça là qui ezala handicap ba client ba sala nini ba kitisa ba ndeko tala mboka o ya poto mboka o ezalaka mboka shekula pona bato ba ye poto kala mingi te ba komi penza 1000 euros oko bakisa 2 euros et bimi pe ba komi 1000 euros na chèque, ou ba kisi pe 0 moko. Donc, cela veut dire, na système ya chèque, ezo bala na te. Mais lelo e koma, so ko zui chèque, ba komi 1000 euros. Donc, tango zo beta, il faut la kisa 1000 euros. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Na époque, ba shekula ya, ba to ba o beta ba shekula. Poto évoluer bandeko. Poto ba komo teka ba to mi to soso, makola soso, mabuma soso. Donc, mabuma ngombe makoso babiloko ezalaka gratuit tango biso to bande kokola mama ndao kino kozwa na bato gratuitement et puis c'est comme belé ba obenga wana soki bo charger bo fongoli congélateur bo tale bela mabuma ngombe tala makoso mais lelo makoso comment koleka des fois kuta musunya moins cher par rapport à makoso lelo kuta mabuma ngombe lekina musunya na cher alobi ndeko nanga na kweli problème et loko ezo sala nga kaka kobanga ezaki nazo problème ya ko sala nini ya ko renouveler mukanda nanga ndeko mwasi ndeko mama ke ndeko landa lisolo ya ndoi nanga ani oyo vi na ye bébé à cause ya likelemba vie et bébé à cause ya likelemba musala nyuso zali ko sala dans le noir meka bapesa ka pe mbongo na kuku à moins ozala salarié vous comprendre ozo dépendre ni na social ni na RSA donc eza mbongo oyo uti na salaire so balobi kete la kita traçabilité okoki ko se défendre mais ba mbongo ye belé neti bali kelimba mbala moko na mois moko par exemple 15 000 euros ekotelo na koti bou yaya oteki bien ata bien ya Congo eko sengo sala nini ba vérifier oya na mikanda ambassade à Congo ambassade à France ezaka na Congo ambassade à Allemagne ezaka na Congo ambassade à Suède ezaka na Congo na yo sabino eza na ndeko moko awa abetaka ba kopo bino boyebi wana ba magui a se retrouver na mbongo ebele pona kokima leta pona kokima ba benga nini nde bande ko landela ye après cette explication qu'a teki bien na Congo a côté ça va papier makambo nyonso to bande ko na ngai nzoka na zo yibisa bino za na bato ba travaillaka na ambassade ya Suède donc ba mikala bato ba kimaka mbango ke ko vérifier ba adresse ya bato soki ezalaka o ezalaka te ba mikala na ba kenda ba vérifier lopango ya pesi wana etikali koteka mate etikala kozala na vantité bato bafanda wana donc bafanda yango plus de 20 ans donc ezali lopango ya connaissance nda yebi na kosala ni kosouffler kete meka kosala kete lopango moko eza kotekama pardon otekaki lopango na yo na nani na mbongo wana yango wana nde yango wana yaya bakenda penza na adresse parce que yo ko oteka lopango te sans acte de vente ezala adresse wana makambo nyonso to achat acheteur na vendeur na acheteur na témoin ya ba kotisa mikanda na nyonso to awa na Suède tango bakenda ebeta fo mbongo wana bande ko tilelo bakangango ezonga te tilelo ba confisca mbongo quand je dis mbongo na se à 50 000 euros te boyebika bato basala ba kopo wana soka fongoli compte ya mutu soki ba yibi carte ya mutu ba lekisi soki ndenge nini vraiment je sais pas comment vous expliquer et se retrouver na compte wana sikoyo abeti munoko te azwaki azongisaki ok d'accord encore ewutaki pe nini étranger donc muta sombi ndaku na ye ndasali nini achielie à partir ya Congo ya à partir ya Congo teki ndaku d'accord mutu asombi ndaku ye paza azape mutu afandaka na libanda yango na cheli mbongo ok d'accord ba papier eye ba konda kolandela kokoma kuna adresse ba pesa ki ndaku wana ba fanda wana donc etikala koteka mate plus de 20 ans ya batuni musika ezate bango ya babeti porte te batuni musika parce que bango na lopango bande ko zela kete o kazu ba ye ko tuna to ba kete biso to uti ko somba ya
ba agent ya ambassade bakoma ata na lopango te batunaka ndinga bazwa témoignage à 10 personnes. Ce sont les mêmes personnes qui habitent la maison, ça fait des années. Du coup, bon wana ba bloka yango. Donc bande kunanga. Tant tozo yana lisolo eza po nga na yo toyeba lolenge ni toyeba na ko jouer. Bomba mbongo. Na se ya mbeto. Kenda kotia ndambo. Soki o gagner ozui salaire na yo obimisi. Par exemple, o gagner mbongo na olam su 2000 € et koti ya salaire. Bimisa mbongo ya salaire. Kende ko koti sa mbongo na yo ya cop oyo salaka. Mbongo ya salaire soko futi ndako babiloka kolia eto futa nango na cash. Ezala na carte te. Par exemple, soko sala 500 € ya ba course za nango na cash. Zwa siko ba mbongo na yo kotisa yango. Au comprendre, au cas où batali ba mona kete na gagnaki 2000 € na futi ndako ba charge de 500 € wana yangwane sali bozong si boy. Donc il faut que zala mayele bande konanga mindele ba fongoli miso ndeko mama zong sa 200 000 €. Aller RSA azolia RSA azokangana suki. Botala likam, botala mokili. Ya on a bikete na ya koyebisa ba champion esika champion moka kui biso nyoso to koyate mayele na mbongo ya bazolinga ko lutter contre fraude. Merci et bonne journée. Bisous, bye.